Yasikeye, Stanley News TV. Stanley News TV. Abo Kutande, live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka, mama. Maëlle balobi nani bakoyiba nani kolobilanga Maëlle moyibi mpe Maëlle tozali bongo en direct ya stade de martyr ndenge yasali bino événement yofo raté nalongola masque mpo na respect na bino babonjour babonsoir bonne fête ya l'indépendance balobi indépendant tata tozi vraiment lelo ezali double esengo kwa tokosepela na kati ya wenge tokosepela mpo na fête ya l'indépendance na biso tokosepela mpo na linu ya papa na biso koko na biso to kokololo na biso lumumba kombe lumumba oyo atire biso banda ba époque voilà lelo linu eza na kati ya mboka na ye lelo toza na bisengo marke tozoyelela mosapi moko ezoki nzoto mobimba eza na pasi vraiment mwa pembe tolati eza kolakisa signe ya pe bandeko na biso ya este atombo oyo loboko atake congolais. On est le toga ensemble labino, on est ensemble avec vous. C'est-à-dire que tout le monde s'est libéré. Aujourd'hui, Tchakou, Mbele Sekati, Biso Tozali ba Congolais, Bino Bozali ba Congolais, tout partager Mawa et le Monabino. Voilà, exactement que non, capitale Bado Sepela, Biso Roto, Massa Sezobeta, non. Et là, on enregistre le concert, après concert, 40%, et ça pour la base. Soda la Biso. Rapport à Bandé, on a vu ça dans notre Nakati Est. Vraiment, on est ensemble avec vous. Courage. Et Zali Maramboya, Mboka et Zamboka Zambe, Mboka et Zali Mboka Moko Beniva. Comme on a suivi l'actualité, tout à l'heure, on a stade de Martyr. Bisouko Wapi, maman à mon bangé, l'événement. Zela. Batuba Zela. Batuba Zela. Mais là, c'est que ça minote à Baba. Ezu valeur ndoto ya baba ezu valeur tala wande baba asali tradition ndoto baba sera interpréter ndoto wenge musique ya 4x4 tout terrain lelo bakobetela biso musique ya kitoko tozali bongo na kati ya République démocratique du Congo vraiment na kati ya Kinshasa je vais appeler le kotako moto epela noemsa dega c'est là le magambo avec masolo simbate bozomona o za bandunda viekovo to bozomona o za bitekuteko kasi concert ngoti viekovo yo muto mesana loba pamba lelo mula pesati moi je pensais que mula ko beta onge yo zo mungala moko boye ya tuve nyama ngwaku amanibaka ya tuve nyama ngwaku ozenji invité bana bakala etalingate ya manibaka ya kokwala ya mbondongrai ya dobona tu ya yebsina mafweba donc yo bokechu mwata tu bon c'est bon lebulu bon et puis retourne par rapport au yemoro mukolo indusa zalo wana peselo mo balobi réunion c'est bato wana basombi yango bato ba stade te bato ba stade boni bato basombi biye bakangi c'est basona ba kota ba otala conseil basona ba kota ba otala conseil that's quoi degré donc somos kangi na bino ba biye basona ba kota ba otala conseil bako ba mo se mo wenge show vite fait ndo wenge ya mulo ngitima de la hanga na kale ibinge ya mwana ya mwana si na zali ba concert na ba conférence na ndela na sa ba musala na no sankara 6 fois ni sa mogonzi moya na ndu wa na pardon ela niko nani na zo na ba police na sankara oui ya à vous l'antenne. À nous l'antenne, donc nous sommes là déjà au niveau du stade de Martyr. Donc on dit ça.
Merci. Voilà, comprenez, vous allez la partie à Congo, ah oui, nous sommes là au niveau des stades de Martyrs. Nous avons qui est à 62 ans. Il y a du panda. Donc, indépendance, il y a un bon rabisso. Merci à producteur Amadou Djabir d'abord. Il y a une initiative après 25 ans. Wenge et Sangala. Wenge et Sangala, il est là, et puis, il y a une recette, 40%. Et ça pour les militaires Nabisso. Les gens ne comprennent pas parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont posé la question. On a relié bas. Le concert il y a réconciliation. Dès le concert on a comme nous soutenu FARDC, va soutenir les militaires. Oui, c'est vrai. Et ça bon et qu'on coïncide dans le moment où on va proposer concert le 30 juin. Na est problème est connu. Nos soldats basés la poste et à soutien. Les musiciens sont habillés non pour ça là. Tu es bango, tu binisambo, on a mis 40% recette. Est-ce que toi tu penses que la bande de compte sont pas dans la confusion? Est-ce que vous pensez que Neti, JB, Wera, allez Makaba, Batili, Pena Poto, Bana Posambongo? C'est vraiment Bana Posambongo. Dans le cas là, baebi ba soldat so ba bunda la front. On va soutenir ba zimbo ba tie. Mais si ko pona ngande na ka mawa. Do ba na ndota likolo, no ye ba te sone la mbula pe. C'est ça ba tu ba so. Boketo mo ba professeur poli. Na e boketo na luka mbula mo na ngote. Mbula mo exact. Et puis les vieux jaloux. Vieux jaloux na ki vieux pona ye a pesa ki ba to se ba campagne ma maman, ma jeune, ma mobilisée. Pour moi, je vais vous dire une chose. Jeune, on dit, à ça la des autres. Comprenez mon émotion, nous sommes au Congo. Bon, comprenez la boussole. Non, toujours écrit la boussole mardi. Les enfants des stades sont là. Les enfants des stades sont là. Donc voilà. Merci beaucoup. Déjà, on comprend que ambiance ces alliés vraiment. Voilà, merci. Déjà, tous en ROYO, la monnaie à 10 ans. Il y a un trait de fond plein. C'est bon, bon. Voilà, Colombie, on est en direct. Il y a Staline News Télévision. Makati ya Kinshasa. Kinshasa, c'est mon pays. Kinshasa, c'est ma capitale. Ne peux plus le montrer, c'est mon pays. On laisse madame micro. Non, un micro. Non, aucune question. Aucune question. Pourquoi tu fais l'émission? On comprend que tu es dans le stade. Tu es dans le stade, il faut évidemment le signal. On est en caméra, il va sauter. On comprenait l'ambiance. Par rapport au concert, bon, ambiance. Rien n'a dur, rien n'a dur. En tout cas, il y a barata. Et là, quand on a fait l'ango, il y a qui le colle à bager, tout ce qui est net, tout ce qui est mon pépé, mais babi jour, moins l'élo, moins zéro, il y a un projet. Donc, l'élo de ma cambo. Les lots vraiment de Makamouto, on a 4x4 dans le même podium et si comme ezalate à boye, ezalate peut éviter de retika la. Est-ce que vous vivez comme ça, Wenge? Non, on vit comme ça, Wenge. Papa, comprenez que nous sommes en direct du stade, ça se passe comme ça. Lakini va ça. Babi qui sont makambo. Donc nous on a FIFA la mangote, on moni le na lalité pour les nabiso insomnie, on a sali na boutou. On a so raison, comprenez que nous sommes là, donc comprenez, tous dans le Libanda stade. Il y a ça mon compte, que va mukamate, que va mukamate. Dans ce vidéo qui va voir la sali mabe. Donc l'autre FIFA on a FIFA té. Oh biso to yoka bango kaka. La musique on a le biso moto FIFA. Voilà, merci. Merci bon ça toujours voilà. Mais habité, c'est la morale image de la salle. Morale, ça va non. Komiko yiba ba minéré, ba komiko violer ba mama na est. Ba komiti na niveau ya guerre. Ochi beton, tenema. Allez l'homme, il faut te bengana ba wande. Allez l'homme, il faut te silana ba wande. Allez l'homme, il faut te silana na wande. Allez l'homme. L'ennemi a peuple congolais, Zawande. L'ennemi a peuple congolais, Zawande.
ennemi ya peuple congolais eza Rwandais. Ennemi ya peuple congolais eza Rwandais. Eza artiste politique voilà comme on a TV mais tu Merci beaucoup. Voyage. Voyage. Kotika moto na souci. Désespoir na kati ya motema. Soki likambo nani akokonsole. Merci ma bonne makasi. Kitoko makasi. Mais pour la biso siko ba tika siko koto ba comme si to sala ba mo ba ki biso te ba sa c'était le monte nous on ko siko ne mutu mo bo kwa ko ta biso ke ta ka fa mo bo après ça biso après ta ka masal on travaille ba travail. Voilà, merci. Numéro à vainqueur. Maintenant c'est un numéro à vainqueur. Ritz depuis Brazza, c'est un numéro à vainqueur. Numéro à téléphone. Alors, il y a un vainqueur. C'est le monde bino. Qu'est-ce que c'est un numéro de téléphone? Numéro de téléphone. 089. Ritz comment hein? Bandela? Banda plus 243. 89. 257. 66. 57. C'est un numéro WhatsApp? C'est un numéro WhatsApp. C'est un numéro langa. Ritz. Si vous avez un numéro langa, quand on a chaîne à Bisso, Ange Alobi bravo vainqueur. Quand on a chaîne à Bisso, comment numéro la nièce d'Awana, pour mettre la represse au numéro na bango. Yo ce qu'il faut ce numéro na. Voilà, merci tonton. On ne pas qui Patrick Kazak. Patrick Kazak. Bagisa Kassia. Ngai bosenga ngesake ngani metka bubat ngani namba ngani metka ngani ba left nanga coach depuis to kwani na wasete ya biso zumuna ba nzimake bato bebo ngo do sala ba ate okena gouvernement bokele ba mise sport so boye aba kara weso ngabo kona mboka baso to nyingi biso doza bien encadrement doza passe bien. Comment on a pays merci. Ritz na lobby kende na kota la Stali News Télévision pour que mon numéro na ngeza na ba émission na nyonso so numéro na na oyo sala na mokili yaya elekela bomoi na nga na ibateo yango nayembeli yo nzembo kata motemo yanga na proklame koza moninga malamu yaya oh yaya natikalaka mosika lokola motama na suka mboka bizoli nanga nde ekoma mai ya komela nanga nanyayanola mituna eseleka kilo moto na ngai soki yo te yaya me uta nakutana na moto ya lobelanga ezala moninga moko malamu na mokili ata na pasi ata na bisengo ya boyaka baninga na motema te mitaenda wapi mitaenda wapi hakuna mwingine kama wewe hata mateso inapita baba hata bushiko hata bujara
wejo rafiki. Wana batu bazokota, Merci Maman 4R. Maman 4R. Maman 4R depuis Canada. Australie. Voici Pierre depuis Australie, tu peux se faire mbote. Bande Australie, tu peux se faire mbote. Dans cette année, la minute, ce boy, dans la beauté, papa sera bimsa. Dans la beauté, le roi de la forêt. Dans la beauté, même si le PDG m'a dit que le même si on a cherché ma kebab, non. Oui, monsieur Nebsi, en tout cas, on a talé le maoué la monnaie en beauté. Échanger. Et je sais, Junior Pelaye. Tant de gars niveau. Donc c'est-à-dire ceux qui ont un problème. Na émission lelo, oui le manager il y a conseil aux exaucés. Ah bon? Moutambet a levé les rideaux, moi la papa chéri. Junior. Manager il y a conseil exaucé. Soyez mon comprendre. Donc bah comment déjà levé? Ah bah on musika. Et ça va agir, bah on te va agir bah bébé. Bah ça va agir bah bébé. On est toi pour la minute. Dans la pièce la bête. On va bien au mariage. Bien au mariage mais bien pas Dieu. Ils ont bien mariage mais c'est pas où il est. Avant de savoir voler, il faut savoir se tenir debout. Mais avoir des ailes, ce n'est pas suffisant. C'est pas moi, c'est Deniji. Mais batebele bazolela babi babiyango vraiment ndenge bakana kete kamelama et comme na maboko batumso bazaku te na droit to obligation de côté ka babiye ba omo kitsa ba prix ya billet na bité so ke banini na organisation na koto babiye organisation ça déjà boye bagé billet ça té parce que bino bokanisa inde mama billet nzoka bakolo bakamisi basomba babiye. OK. Donc c'est-à-dire pour aliment ça déjà babiye na Rai Bankala babiye na Afrique et c'est maman kala biso to la mutu moto aya to la guichet fermé ande so ya boye ba billet so libanda to so moati o so manoati c'est-à-dire so ba ke conseil biso échoué aux alukuta bo billet so maman déjà pas sponsor mutu moto to la billet so la personne officiellement officiellement. Ah oui, officiellement. 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 Voilà. C'est-à-dire les endroits. Là, c'est la caméra là. Là, c'est la caméra. On est habillé. Il y a un papier le prince s'appelle sur la presse. National papier le prince. Tout est habillé. Billet c'est son maman. Tout est habillé. Billet c'est son maman là. Donc c'est-à-dire tous les sponsors sont habillés. Donc il ne faut pas répéter que c'est la fousselle. Mais la somme sim pose billet. C'est pas un abattement peut-être peut-être dans la ligne. On a savait même le bobati na omona Rai Bank zubi billet. C'est pas un bar, il y a pas de zubi billet. Cause la billet à te au pola. Pardon. Parce que vous avez vu que Etonda na moté, c'est comme si vous avez maté le stade de Etonda. Bisoto de banada basade o. Dans notre ton ça te regarde ba porte fumama. Ya omo. À l'occasion de rien. Donc c'est-à-dire ce soir le roi de la forêt aya ada ba porte fumama ya omo. 120 000 places, 80 000. Ce qu'on a minute, tu es 150 000. Ce papa, c'est soit bâti. T'as mis le bouton là. Bon, les gens sont battus. Azam de côté. Bazala pour la Libanda. Bazala Libanda. Bon, bazala réservé pour la Libanda. Comment on compte concerne le bazar réservé pour la Libanda? Pour la Libanda. Comment ça la wana? Voilà, il s'appelle Libanda. Ah oui, plein. Les années moto, il y a quand on est là. Donc c'est-à-dire moto on bet solana, on bet masolo, il y a 6 et sa vie. OK. Moi au tient le monde de 6 et sa vie, son animal jamais peut-être on te nanda. Parce que na tigarai. Le homme na oi. 6 et sa vie. Voilà, dans ça papier le presse. Chaque abonné to tambola, to banda déjà ko sola, na bande ko baza awa, to nekala ko sola na bango ya mbote.
Ouais. Il y a mieux la carte micro là. La même le 30 juin. Concert ma biso événement to là au bateau surtout c'est là mona ke wenge sangani eza lelo. Na ebité le balo rosa ni pour concert lelo. Nai na ne se mingi pour concert lelo. O toye awa to futi ba mona biso to semi ba biye pour to ya kotala concert à Julien Piana na wera na stade de Martyrs. Donc ya ko le bezate to na se mingi ya makasi balelo ne toye pour kotala concert aux hôpitaux. Merci beaucoup. Oui, voilà, nous continuons toujours avec nos interviews. Tous là bandeko. Nos combattants. Na sepel ko yamba na kata chaîne na biso na ebité le lesa mukolo pe to mona ki keno après 25 ans wenge ndime sanga la lisusu concert na biso baba ki le 30 juin le autre ça le 30 juin jour ya indépendance samso et sengono ko kozalani omoni oyo ndimami na se ndimami likolo nzambe moto apesaka pema abateli na loko ya liboso tokoremercie nano nzambe moto abateli biso po tomona le 30 juin ya lelo esengo nange eza komona lisusu bapapa na biso bakenda après 25 ans azongi sur place modo asengo naza na ngora yango. OK, merci beaucoup. Alors na ngina le baka moko oui ya le baka ona o atelemela ba mise congolais na mboka wana pays wana aloba yeno mbule ko beta le to zawa le to zambula ko zawa ka ngo ha na kande ko moko na mission na landa ki azonu ka place mbule zo beta na lele comprenez-moi le merci. Voilà, merci beaucoup chers abonnés, comprenez-nous. Babiya commencer à belé to tamusa micro, to meka solo la bandeko, papa Guy, to so tambola, papa mbote hein. Non ko mbote hein. Mbote. Na ye pa na o papa. Na moi des gens ça vocal mo ya wenge sanga plaisir mo oting on demande. La sepe ko yamba la kati ya micro banga, la kati chaîne nga. Le c'est le 30 juin, le c'est sur rassemblement. Donc nous tout ki wenge sangani ba répéter, le lo ba sangani après 25 ans. Et 52 années. Et c'est on a makasi do bolingwana zo sukati na bango. Donc na sepeli makasi nga mwana mboka RDC na sepeli makasi et puis kinwa lisusu bolingwana zo ngisusu. Donc ba c'est exemple ya munene to ba message so nyo sur RDC. Ouais. Et bolingwana zo ngisusu c'est bien makasi. Est-ce que okoye bata nzembo moko ya wenge okoye ba o sepeli sayo l'époque on a basaki bango nyonso. Ah Marie si oswanga banyokolo ko balibete akuye toka bwanisu mama ngamo kona eskimatayo kosuka wapi ngai mwana mawa. Voilà, merci beaucoup, merci papa. Ils ont plaisir à toi. Comment on a wengé le 25 ans après qu'au Kabana Bango, Basangani. Tant wengé Panzalaga, à tout ça la biso passe à trop. Voilà. Mais les deux exercices tout le monde a JB, Wera, Blaise Boula, Adolphe Basangani. Donc il oh wengé salio. Tu habites événement bosso au Salamara sur la Mboka la biso. Donc ils ont histoire mort munene. Donc wengé esprit wengé wala planète le barame esprit wengé. Yango matozongi na mala kati akili. Donc wengé est créable na génération nango ya pena idéologie nango. Donc wengé ko tirara wengé do ezan zete pena donc plaisir à trop donc na Mboka la biso ko monage. Wera na JB sur na même podium. Ale Makaba, Blaise Boula, Didier Marcel donc plaisir ezan à trop. Donc ngai pena donc ba sala ngo susu sukaka la Congo te mais ba kenya même na monde do ba tambola donc plaisir à tous. Merci beaucoup. Voilà chers abonnés, nous continuons toujours avec nos fans bah fans vraiment il y a Wenge 4x4 tout le monde bazo ya kakala ebisabino to ebité to za kataboy to za kakaboy pelele naye pelele. Voilà, donc on a déjà un ayo, on a stade. Nous avons d'ailleurs avant-hier, tout le monde a entré à Weranson, mais Zalaki a ouais puis tout le monde a qui les sous-sous. Ils allaient à Madou Djabir, tout le monde a bien dans le stade des heures. Mais habiter et 5 ans, le Rosani, pour que tout le monde ait bien soigné de la Rosa. En tout cas, biso na banjili wana ne dokola, ils ont un nom terre. Kuta Wera JB Ale Makaba Adolphe Dominguez podium Morote. Le 2022 na bokasi ya Fati Beton na Beton ensemble musala kitoko par rapport à Metali na game na d'abord na ki na Yepsi nous sommes sikoyo ata
attaque wana ya clan wenge ya ba 1980 92 93 94 95 lelo oyo siko na kuta bon en face plaisir à trop etika linga histoire na beta histoire po ba na ngai bébé Dylan na anael na bisba na ebisa yo we bana jibe ba emba place moko ba ndize mo ba nikide na mikona ngai onani fona ba kumupasa mwana njili nani kumu Comment on a changé Barigité dans Djibit Barigité n'a pas vu un pauvre Simba à l'époque quand on a voilà n'a pas de gol Simba n'a bon son on a Barigité n'est ce qu'on fait n'a biso kumusha man na changé place wana man na changé ma castana tout va Djibwa 100% Djibwa te soutenir ce qu'on man na changé baba game to wera ce qu'on a fan ya maison mais voilà donc fan ya maison mais 0-0 ce qu'on dit ce qu'on est pas ba billet ba billet si ba hotel so billet ata ba policier wa kota na bana na mais ata ba policier ba hotel sa podium si yo mo 40% recette en que pas ba mili na bien comme quoi 40% et que ne sikoyo et ba faire des na biso ba kunti makamba ba makasi ba kuna biso kuna ba botol déjà kutu ba province belé ba mwata tu ba yuma yo yuma o lo ba yembule be lelo tambula mbula te mama na et puis climat kitoko ba la tu ba kilo so to ba gondo na ebisa o e ba yo mwata na climat on appelle autocalice na tu yuma na akaboi na nani na Laurent Sokoko merci à Laurent Sokoko pour mo ya Laurent Sokoko merci ba sera ne pas ba musicien nous sommes intercalés par ministère basa musala te bon ba député ya banda vanda kwa départ que la même mikili ngwa poto est-ce que vous avez ça tinde ata ba soda fa beso beta policier moko abina tinde na tablo moko ya ateni ya bokechu ata ya ba boot ya ba bot ozana mbongo te ozana eloko te siko yo bano ke na poto poto ke na poto mo ya bola fakaka ya sekete oke na koli siko no ke na koli bo mbongo sala est-ce que vous avez ta faire des tu nous attends on fait même aussi mon parole donc tu m'attends mana ba e be hibo no bate ndo kinya matama tama mabe yoni ba ndo na bandal c'est pas facile de peut-être dans le bandal na elisa et puis na les vieux wana na osangisa ta pesa ba mboko po baganga ke concert ça te ba yo ça des hommes c'est que tala la police la sont des femmes ça là vieux mto so ya ko ta prison yo est-ce que na moni net yo e bi prison so na vous le dendo na noté o lia makemba ya prison c'est la corruption mto tala et simbite mboko za ma convention société les droits état de droit de makasi parce que moni ne ba bana misala sikufu bafuta bana misala bafuta wani kala ba conseil basala so yo pekisa ba misala betati yuza nani so yo pekisa misala betati bu ba député basala misala ba to me bana parler on ba une émission à mon abia est-ce que ba va comprendre ba personne bon ba corrompre ba bike yo ça désordre les loko ba o ba musicien ba pesa 40% na bango ke pour ba militaire na biso si ko pour la militaire ko sangisa nde ba to ba ke na parler na place ba zo ba $2000 ba ça l'autre ba pesa $2000 mo ba tia carburant car qui sont pour qui sont contre tout nous sommes là ba ni la ba depuis ba zo la ba kota là. Merci beaucoup. Voilà, cher abonné, tu as dit que Bolland Ambiance, nous sommes les Kanawa. Bolland Ambiance, voilà, tu as dit que tu comportes déjà une bande à stade. Donc, à suivre. 1-0, action. Voilà, merci, fidèle internaute de Bayon, c'est bon, on a vu sur l'Australie, News Télévision, Rose TV officiel. J'espère que vous avez belé, il y a un événement Oyo, on a Bino Libanda, on a continué à Kati. J'espère que David a la balance, il y a Marty. On a déjà comment on a déjà la carte de stade. Le banda plein, la carte déjà la carte de quota. C'est-à-dire que tout ça, on a rapport à les bilans Moussala. On a fait les gars. Ça, on a vraiment bien. Biso presse, le temps où le mot n'a l'artiste, et le mot n'a pas de biso. On a dit, oh, moi, je viens à Mouna. On a dit, vite. Donc, on a dit, Imana. Je veux dire, il m'a embauché. na oyo sala na mokili yaya elekela bomboi na nga nayeba te o yango nayembeli yo nzembo kata motemo yanga na proklame koza moninga malamu
yaya oh yaya natikalaka mosika lokola motama na suka mboka bizoli nanga nde ekoma mai ya komela nanga nanya yanola mituna eseleka kilo moto na ngai soki yo te yaya me uta nakutana na moto ya lobelanga ezala moninga moko malamu na mokili ata na pasi ata na bisengo ya boyaka baninga na motema te mitaenda wapi mitaenda wapi hakuna mwingine kama wewe hata mateso inapita baba hata bushiko hata bujara wejo rafiki rafiki yangu rafiki yangu rafiki yangu rafiki yangu na esika ya bolekeli mpe ya bileyo mokolo likama ekomelaki bango ayaki na matanga ya lazalo alelaki asukise kolela te alobi bolongola libanga agangi lazala sekwi na baweye moninga malamu na vise yaya ye oyo asilisaka paso ese esukisi mitema ya bato L'écriture est une expression de langage spirituel d'un homme caché et révélé. Caché pour les uns, révélé pour les autres. Jésus. Mema chene ni munga mukwabu anuwe wa Yesu na shabo mbuvi basha na shabo mbuva ndekela mema chene ni munga mukwabu anuwe wa Yesu mulunda mwipe mulunda mwipe mulunda mwipe mulunda msaidizi wangu rafiki kule asiwachake hata magonjwa inapita rafiki mwema Yasikeye Starly News TV.
Stali News TV. Abo Kutande. Live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka. Mama.